likambu na likambu nyonso eza na tana yango wana esengeli o retenir yo congolais de part et d'autre. Congo RDC ezangi balobeli te. Balobeli ya Congo baza ebele. Parmi balobeli Youssouf Kalonji azali. Pour l'amour de la RDC nakovanda kimia te. Lelo eza lelo. Leo njo leo. Ndenge baswahili balobaka. Likambu na kolobela eza ya Vital Kamerhe Lwakaningidi. Elokwa liboso, deuxième interdit. Kamerhe abima mboka te. Nazo reprendre. Deuxième bayebisi bango Kamerhe abima mboka te. Deuxième toyebi bizaleli na yo. Deuxième toyebi comportement na yo. Toyebi ebele ya ba deuxième baza au service ya Hippolyte Kanambe. Soki bolingi bomona mabe ya peuple congolais cette fois-ci, Kamerhe abima mboka. Tosoba na dossier Kamerhe. Lobby tokolobela siko ya vonde na ba juge oyo ba condamné Mutamba. Nzete oyo o matelaki yango nde okokitela. Je vous avais dit l'autre fois que awa eza ya koyinda sima ya condamnation à Mutamba. Botika ba condamné Mutamba. Je vous avais dit que la prison pour un politicien ezali début à gaz, début à élévation, début à exploit. Pour bangelango te yo le lokola mwasi mpona Mutamba na biso bozela bokomona na Mutamba oyo bakangi oyo singa matembele nalobi singa matembele singa batu bakokanga mutu aliboso bazobanda na ye awa ezali Lwakaningidi. Pour votre information na opesa bino makambo avant na loba awa yo banda ko s'abonner pour oluka qui vraiment Youssouf Kalonji makasi. Somoni nga siko voilà, abonne-toi, aimez. OK, et puis commenter les angati. Soko zubo hoyo. Betango dada partager na mututu na ba groupe ya WhatsApp na bino nyonso. Panzabor mokili mobimba. Naïe vraiment. Nous allons te. Oyo opesi mbombo aboyi. Kamerhe plus de 250 signatures na moi awa tosoba na lobby awa na minute oyo. Mais mutu azo récolter na bengie na chombo awa. Tosololi ka na minute oyo. Na yeso député on azo récolter. Donc yeba qui est Youssouf Kalonji na mboka oyo. Au-delà déjà de 250. Tango master amoni que non ba beti d'abord dada boye lo nga pe to betaki pe borwa ya Mutamba dada. Mais comment ba signature yango elongwe kana ba 150 lobby lelo comme déjà au-delà de 250 à moins déjà des fêtes. Kamerhe wana oh il faut qu'on a démissionné. Souci na ye lokola zakana ba GO ya salaka facho moni ngai nana koko supporter makamanga na supporta bakanga ngai ba emilianga na mboka oyo nazaka ka fidèle pa na yo lokuta luvunu na lobi bien luvunu yo odiembe la ka fachi po yeba koma ko kata ye misisa na CC mais fachi stratège liboma tango ba obengo coach fachi azali coach de coach stratège liboma obanda ko chende Kabila 1 azaki militaire Kadoko 3 azaki rebelle à Utizamba 4 azaki villageois ya Rwanda 5 azaki na yebe logote mais yo kendoko yo ke coach fachi et banandeni un politicien ya kala ya Kamerhe yo tikala ko la politicien te yo zakande risé un rusé de la RDC et puis toyebi ke nationalité na yo awa kala mingi te nde tokoyeba tango bakokanga yo. Pour votre information, plainte déjà ba déposé officiellement na justice po bakanga Kamerhe Asamba. Oh, on a lobby na lobby. Na lobby, yango nde kande to lobby nde makambo déjà lelo na moi awo. O fachi, po fachi alobake non, botika nanu Kamerhe po na ba institution, sinon bokoya ko déstabiliser les institutions. Fachi alobi papa na ya Mutamba na lobaki te na finga mimboka mobimba. Bon na ko lobaka ya yo pe sakana na bango. Ozana raison, ozana raison te
Moi na muke ya 36 ans na lobi kutu te ba na fingami mokili mobimba. Bongo yo tata mokona kokota makambo na yo. Yango yoki déjà ba spéculation. Tina nanga o kizengi ya nanga oyo matama lokwa soki biloko nini. Aya koloba ke to regretter mutamba. Yango bino ba jeune bino kasi biso to ba mike poto ebate. Bino mutu bokangi mutamba sima bolobi to regretter ne bakangi mutamba. Zela bokomona siko politique. Elengia politique ezali awa après ko condamner mutamba bokomona nde mutamba zo bima vainqueur. Dans quelques mois awa pe azozwa poste stratégique. Nakati mboka oyo ngai nako préféré balukele place mususu te azo aka na justice asko asukola bino a nettoyer bino nyonso donc moko bon c'est la bokomona c'est pas pour rien bomoni aza protégé nazo boya biloko bako kosa bino ke non azo lala na kiti azatala mutu moko aza na poto aya kokoso kosa bino ba biloko alali na kiti mutamba lala na kiti makamni yango mutu baba kosa bino nango bazo kosa bino ba biloko pampamba ba sentiment nini wana zela bomona mutamba nero na mboka oyo biso toza sûr pe toza convaincu que après Fatih Mutamba na mboka oyo Mutamba prendra la chaise et la commande ya RDC. Fatih Mutamba stratégie Mutamba makamba malembe alongi mais Mutamba moto na ba décision yozo mona teke Mutamba ba ini na raison. Mutoya atali l'intouchable Kabila. Quoi ici immunité lali? Atala kaka boye kurguna na kuna na cour d'ordre militaire. Pas alali lisusu nationalité douteuse. Ba biloko nyonso saisi. Ba compte bancaire bloqué. Bongo muto modèle wana soka zu pays oyo. Mais changement dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. Bon ngana tika Mutamba. Moi je suis Mutamba. Mutamba ou rien. Mais ils vont le regretter. Vital Kamerhe a déclaré à démissionner. Jusque-là, officiellement, pas encore. Mais à lobby déjà qui veut démissionner. À mon maman na pression. Député, Longonia, continuez. Nayoka penasa, sa malukonde. Nayoka moto epe la kuna. Tabasena. Na lobby nayoka. So nayoki. Wana na sepe na bino. Wana na kosala bino ba campagne po bozonga lisusu boza ba député po bor bobetaki et pe sanga kanda fort ya ba melevé na bino contre Mutamba mais boyeba ke falaki nzambe oya likolo a organiser il fallait ba kanga Mutamba po makambo ebele bima après sima Mutamba koma atombwa masiko na ndenge longo bani bolukaki makambo aussi sango bilaki bino bikoki na lobi boy je crois que na rentrée parlementaire za le 15 ans batu bako suka tikali 10 jours boko mona ndenge ko yinda na assemblée ezaka ye moko te na bureau na bango nyonso na premier vice président soki na ya IDPS na ba nyonso balongwa mais nazoka soupçon ke na batu nyonso na bazwi ba signature ebele kaka vie mboso ndana signature ka moko vie mboso soko zongeli vie boso soko zongeli siboyebi déjà slogan na ye. Chers députés, évitez les troupes armées. Très bien. Viens bosso, ngaku naza simana yo. Naza simano vie. Nazongeli problème ya Uvira pona kata kaka. Po makambo komo pesa kanda makambo Uvira. Chef d'état-major Jules Banza. Tu es avec nous ou bien tu n'es pas avec nous, sois clair seulement. Sois seulement clair. Pour mouto nommé Olivier Kazita. Na Uvira eza yo eza président de la République d'après les informations na spéculation toko yoka mais mutu baboye na Uvira elongi ya ba Rwandais yango général ango Olivier Kasita Uvira batwa autoso baboye réunion d'urgence ya maire de la ville kaka pona dossier moko tout est paralysé na lobby balongo président de la République longola déjà type oyo sinon toko ndimate Uvira kweya. Tozana groupe munene ya batu nyoso ba congolais de part et d'autre même au diaspora les amis de Youssouf Kalonji. Zwa numéro okomakaka intègre-moi 081 098 33 64. Okota groupe WhatsApp les amis de Youssouf Kalonji. Kunande okopuiser ya kopuiser ba information. Abonnez-vous massivement. Na lobby abonnez-vous massivement. Na yo beta lobby biloko ya ba vonde na cour de cassation lobby.